Ingeta, la famille, ingeta, awa, makambo sur makambo, awa, dossier sur dossier, awa, ya somo, awa, bandekonanga, kolala kolamukana, ba dossier, kolala kolamukana, makambo ya sika, kolala kolamukana, makambo ya kosakana te, kolala kolamuka bandekonanga, na ya somo, na ya pasi, mawa bandeko na ngai esalaka pasi ya makasi esalaka pasi mingi na motema esalaka pasi bandeko na nga koya kolala ka boye matière ekoti koya kolala ka boye mutashi ebandi bandeko na ngai ezosalaka pasi ya makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yebisaka bino toujours et encore soki ya koloba ezali tokoya koloba soki ya koloba ezate moyen ya koya ezate pe tokotikala na biso koya te. Donc à chaque fois que bomona ka biso toyaka toyela ka bino ba matière asika c'est que ya koloba ezalaka bongo bande konanga soki na moni penza ke non lelo oyo na omona nanga ya kolobela te na ko préférer nanga na vanda kimia na ko préférer nanga na lia na mela nanga ti nanga talaka ba malili awa ekomi kosala biso somo mbutu ya kosakana te donc wana soki bomoni nga lelo c'est que matière ezali bandeko nanga lelo awa toye na matière ya ndeko na biso na kombo ya Denise na bandi Denise ebele ya bato biso nyonso toyebi ye toya kolala kolamuka ka boye na ba matière na ye ya mutashi ebimi na poisa lelo o ba vérité nyonso zobima na poisa nani mutu apubliaki ye nani mutu asali ye matakita nani mutu bandeko nanga aza à la base ya makambo na ye nyonso mutashi na ye nyonso e ya kobima lelo na poisa bande konanga sans plus tarder avant na ya kokota na mozindo e kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya ba analyse somo chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Grace Yampoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international na kombo ya tonton Amos Kazadi na ndenge moko ya kitoko et sans oublier madame Nazo Kazadi na système moko ya malamu. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe. Kimobali salakate, pe ezamu kie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pe feti zongi. Ba mama ona ba problème ya mabota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans. Mama okobota mwana, yoka bien. Dépression, maladie mentale, autisme, ata
mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge toyebisaka bino bate la santé na yo, soki okobate la santé na yo te, mutu moko te akotikala kobate la santé na yo te. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini plutôt ya kobate la santé na yo na ndenge moko pe na système moko ya ki toko. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu abar njema. Gavker aye na ba solution ya kafu Gavker aye na makambo ya kilikili, aye na ba solution ya moto et surtout pour na makambo oyo etali makambo ya santé, makambo surtout ya libota ya kobota. Toyebi ke ebele oyo ezana bato ebele ba mabala na bango ekufi likolo azobota te mwasi azokoka kosimba zemi te me bandeko nanga ezana babilo mosusu mosusu to bosanaka ezana basi mosusu ndenge nzambe akela bango bazana capacité te ya kokumba zemi eza pe na mibali mosusu bazana capacité pe ya kopesa ka mwasi zemi sikona bakawana lelo Gavker aye na ba système ya ba femme porteuse aye na ba système ya ba kolongola kamaki na côté ya papa batia yango na côté ya mama pour que et faciliter toujours couple mwasi na mobali ba bota pona ba information ya makasi bandeko nanga bobenga Gavker soit bobenga numéro oyo eza na simananga tokotia bino en contact direct na Gavker. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo na ebike boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire eza nango lipamboli ebele baza lisusu na biso te mais soki de ton côté nzambe azobomba nzambe azobatela lelo oyo zo célébrer anniversaire na yo en tout cas eza toujours et encore malamu kokumisa nzambe yango étoile Nines TV na équipe mobimba na ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kandenge tolobaka toujours et encore tango matange yaka eyebsaka nango mutu te ke non lelo nazo ya lobi kuna nazo kende te matange yaka na cadre nango na système nango yango étoile Nines TV na équipe mobimba toye ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bakufeli mama papa tata mwasi oncle yaya ba o nyonso bakufeli o ya bango toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko. La famille chaîne na biso ya étoile Nines TV ezalaka chaîne moko commercial ozalaka na posa ya mwa business na yo ezwa musuni ezwa kombo kanenge ezalaka ozana musala osalaka ezala musala maboko ezala business osalaka en tout cas ko hésiter te ko contacter biso tokosunga tokosala ke business na yo ekoyeba na mokili mobimba bato bakobetela lisolo na business na yo okozala pe na clientèle ya malonga voilà bandeko nanga lelo toye na makambo ya ndeko na biso Denise Mukendi na yebi ebele ya batu toyebi mwana mwasi wana toyebi ndeko na biso Denise en tout cas ye azalaki muto a IDPS abandaki ko soutenir encore régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi bandeko nanga abandaki ko soutenir ye à 100%
abandaki penza ko soutenir ye toyaki kolala ka boye toye kolamuka toye komona ka video moko aye kosala na video wana azalaki ya kotomboka ya kosilika azosenga bapesa ye babiju na ye na batelefone na ye. A part ba video wana toye komona lisusu awa makambo ya ministre ya justice na biso ebandi pe ye pe de son côté aye kolamuka akomi kokebisa ye ministre na biso na papa na biso Matata Mponyo que non il faut bakima parce que bazo planifier mabe pona bango. Donc na minute oyo ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Denise ye akoti na ye na nzela ya ba Pero Luara azo soutenir lisusu régime ya Félix Antoine Tshisekedi te ye akomi na ye ko soutenir batu mosusu. Siko na kolala na kolamuka bandeko na nga toye komona ba video na ye ya somo. Ba video ya ye na mobali ka ndenge mwasi na mobali basalaka makambo yango ba video ekomi kotambola sur les réseaux sociaux bandeko na nga. Ebele ya batu awa toyaki komona ya même pas 3 mois. Babetaki papa na biso Bokechuku. Tango babetaki ye bayaki kolongola ye bilamba ba filmer papa Bokechuku baye ko publier mutakala ya papa Bokechuku sur les réseaux sociaux. Alors makambo yo lisusu eye ko salema na kote ya nani na kote ya mama na biso Denise ndeko na biso Denise Mukendi bandeko na nga siko ya ye ezalaki te keno ba izwi ye babeti ye basala ye boye te siko ya ye eza ye na mobali na chambre ka ndenge zalaka nde ba video wana bandeko na nga awa na minute oyo ekomi kobima sur les réseaux sociaux. En tout cas sans plus tarder nazotiela bino nanu ba parcours yo nyonso ya Denise ndenge abandaki koloba bandeko na nga ndenge Denise abandaki na ba situation oyo ndenge Denise abandaki bandeko na nga na dossier na ye oyo lelo oyo ekomi makambo ya mutakala parce que lelo oyo soki makambo ya mutakala ebandi c'est parce que Denise abandaki déjà na ba menace na ye Denise abandaki déjà na makambo na ye oyo azalaki na ye na posa abimisa sur les réseaux sociaux. Bandeko nanga ezo sala ka pasi pe mawa ezo sala kaka mokili mawa te. En tout cas nazotiela bino ba video na coin ya émission nanga ndenge na osala. Je m'excuse bokolanda penza video nyonso mobimba ya ndeko na biso Denise. S'il vous plaît botiela nga ba j'aime, bosalela nga partage nde likambo. Commentaire na bino pe ezanga te. Ba commentaire na bino nde esalaka te ba émission na biso ekendaka pe misika eza mwa bongo. En tout cas bandeko nanga nazotikela bino tolanda nanu na bukebi nyonso nazozonga nanga sima pona koya ko continuer analyse na biso kaka ndenge tomesani na biso kosala ba analyse na biso. Tolanda et on se retrouve juste après. On a rendu mes téléphones. Donc pour tous les immigrés kassaïens, hein, les immigrés économiques qui ont fui chez eux pour aller vivre chez autrui. J'espère qu'un jour les Katangais vont se réveiller pour vous chasser de là. Des immigrés. Construisez chez vous. Du moment où vous êtes au pouvoir, allez construire chez vous. Ok? Vous allez parler de chez autrui. Vous volez leurs minerais, vous volez tout. Et c'est vous qui venez ouvrir la grande gueule. Moi, je ne m'occupe pas de vous. Je pouvais vous répondre. Sinon, c'est quand je sais que ce sont des insulteurs qui sont derrière vous. $20, $30. Sibir savent de quoi je parle. Donc, les téléphones ont été remis. Donc, aujourd'hui, s'ouvre la voie pour demander officiellement mes bijoux. Mes très chers compatriotes, non, ça qu'est-ce que j'ai à perdre? Je n'ai plus rien à perdre, plus rien à foutre pour un pouvoir qui ne m'a pas soutenu, qui m'a livré. Je ne peux pas. Sachez une chose, je ne vous pardonnerai jamais. Ok? Qu'est-ce que j'ai eu? Quand je vois les ministères qu'on a dû donner à toutes ces putes qui ne valent rien aujourd'hui, qui donnent tout à tout le monde, qui ne savent même pas qu'elles sont ministres. Moi j'ai vos secrets. Donnez-moi mes bijoux. C'est simple. Sinon, l'honneur de votre pays va partir avec mes bijoux. Ce qui est sûr, à la fin, voilà. Donc, mes bijoux de plusieurs milliers de dollars, vous allez les rendre. Si pas aujourd'hui, demain.
Voilà ma stratégie. Chaque fois que le président va se déplacer dans un pays, je serai là. Avec des banderoles. Je vais faire des émissions dans ce pays-là. Passer dans toutes les émissions. Pour montrer comment Bazami Yibi, Baïba Bijounanga, alors que j'étais incarcéré. On m'avait dit quoi? Taliban, son chef à Talibani, yé. Ça veut dire que, moi, on a bien tout ça. Eh, on a perdre un joko. Du coup, il kelele. Bon, ça va 12 réponses exactes. Bref. Bobby, ni constant moutamba nga iba. Bon, écoute, tu vas iba, bon, iba tende. Boba et mangana Brazzaville, ils ont Kinshasa à 50 000 $. Pourquoi tu es là, bakanga perote? Ndaiwe la kenda. Chibangwa kenda, bakanga etende nini. Et comme un cop shida. Oh non, 450 000. Moi, j'ai eu ces documents-là il y a 2 semaines. Moutnanga kati, et pas soumouina moutatine de la kinga. Il y a 450 000, il y a posé à Raïs. J'avais déjà ça. Et ça, on a bongo. Il y a un homme qui est un procès. Bon, on a un avocat de la République, il y a 100 documents président de la République, il y a un document, il y a Mineta. Vous comprenez? Donc voilà. Donc au fait, hein, quand la justice est malade, donc le procureur est un agent de l'État, formé par l'État, payé par l'État. De commis, bah que nous sommes bons, on va payer ça pour à ça la instrumentalisation, il y a procès, net yanga. Maintenant vous comprenez comment ça se passe. Donc bah quand on a moutou pamba, net yanga boy poids lourd. Pour ça la procès n'a 250 000, 500 000 et pima. 500 000 tout à se retrouver dans le procès. Mais vous voulez demander aux gens, Mituka, Batou et tout ça. Eh! Non, on a ça ministre Tonini, Kakadeni du social anéloté. Donc, vous comprendre que Batou, la plupart des procès des politiciens sont instrumentalisés. Baseng la Kangombongo. Et puis, l'État bimisi. Il y a Kabila Beti po, ba Kabiliste basé belé. Ba belé moko. Non, moi, quand on a connu, oh, Zadler, oh, ceci, non. Moutamba yepe foyi ba ebi ke ozonga te. Il faut abeta pe aye, abeta ngo show. Entre-temps, pour avoir compris comment Lisette Kabanga ke États-Unis et boy Lisette Kabanga. Donc, président de la République, il y a beaucoup de Congolais qui sont intelligents, qui parlent anglais. Baza est belé. On va négocier pour la RDC. Donc, on va par intérêt mboka pour la moutumoroté. Tozong et lango. Hey, oh! Maman! Nano bofingi te aux États-Unis yo zelanga. Nous avons apporté kaukade yo na o yelo wana. Je te fais un dossier. Tuna kiwe katanga. Ngana de game pambate. Je vais te désactiver. Tout ce que tu fais wana. Eza nyo se ba katie mutu akomi koningana. Na stabi fa secret na bino. Bego wa boke tu pona 10 000 €. 10 000 € de botindela banana. Ba 5 000 100 000. Entre Boketu et Perron Loire, qui est plus d'argent? Botigi Perron parce que vous travaillez avec Perron, vous Boketu Bino, Bokoyo Kamoto, Bose la calme. Oh, Nanazanga Njopona Likelele. Magambo ne sandra niko tikate parce que boza koto bo sengi après bo setindika chakal. Toana bino maele di. Viens nga je koko na yoki. Viens kujilo kwa mesu, kukunza. Kujilo kwa mkulumpa, kukunza mesu. J'ai compris. Tolimbisio ya. Waka ya na biso ya vie na biso. Oye qui vient. Non qui mukongo presque pour ça. Urgent. Mutamba, matata ponyo bokima, bako humilier bino. Basi ba sacrifier bino de bozana bokima matata kima, kolanda te o non. Les gens de l'Est bako ya papa kima. On va t'humilier au coca prison te. Matata au coca prison te na zoe bisa toza na mbongo, ils vont faire tout pour que mbongo bande kota te. Wa deli socho toza na ba cuisine, oza na ba mbongo na kacha prison. Okonyo kwa matuna olilunga, tuna robota. Matata kimbia, mimi nakwambia kimbia. Mashikia. Constant Mutamba kima. Ba o sacrifier yo pona minicho za batu mususu bachaba ona liste ya États-Unis liste noire oza na kati limwa. So sema seki bako humilier kuna ba sheke ba ozelo na bazana pavillon 4 ya makamba o sala yo.
yo moko okamo sime ko funga manyonso papa ko salaire wana te encore kuna bana basi bazate pédage kele ka moko kuna asa lembi des fois ba boyesa nga mère nokala nga soutenir zaka nga moko biaya tu es sûr que au coca comme même batwana baza bafanya ba 2 ans 3 ans mona ka moi cité yaya kima mutamba kima oza mutu mabe osalanga mabe mais na yebiso ka kima Taliban nyonso chef talibani yeyo. Ça veut dire que moi ne bon ça blanc on a bien tout ça ngala perdre njoko du kola likelele boko ça va 12 réponses exactes. Bref Bobby ni constant mutamba ngaiba boko tu bazo iba boya iba tende Boba e mangana Brazzaville na zone Kinshasa de $50,000. Pourquoi tu es bakanga perote ndaiwela kenda chibangwa kenda bakanga etende nini et comme un cop shida. Oh non, 450 000. Moi j'ai eu ce document là il y a 2 semaines. Mutnanga kati et pas soumouina mutatinde la kinga. Il y a 450 000 il y a posé à Raïs. J'avais déjà ça. Et ça a bongo. Il y a un homme qui na procès. Bon, on a avocat de la République, il y a 100 documents présents dans la République, il y a un document, il y a Mineta. Vous comprenez? Donc voilà. Donc au fait, hein, quand la justice est malade, donc le procureur est un agent de l'État, formé par l'État, payé par l'État. De commis, nous avons pour la instrumentalisation, il y a procès, net yanga. Maintenant, vous comprenez comment ça se passe. Donc, poids lourd. Pour passer la procès, 250 000, 500 000 et pima. 500 000, tout à se retrouver dans le procès. Mais vous voulez demander, mituka, batou, et tout ça. Non, on a ça ministre Tonini, Kakadeni du Socho, Anelote. Donc, vous comprenez que la plupart des procès des politiciens sont instrumentalisés. Baseng la Kangombongo. Et puis l'État bimisi. Il y a Kabila beti po ba kabiliste basé belé. Ba belé moko. Na moi kane bando kokoni. Oh Zadler, oh ceci non. Mutamba yepe foi ba ebi ke ozonga te. Il faut abeta pe aye, abeta ngo show. Entre-temps, pour avoir compris comment Lisette Kabanga que États-Unis et boy Lisette Kabanga. Donc président de la République, il y a beaucoup de Congolais qui sont intelligents, qui parlent anglais. Baza et belé. On va négocier pour la RDC. Donc, on va par intérêt mboka pour la mutumorote. Tozong et lango. Hey, oh! Mama! Nano bofingite. Oh, États-Unis, yo zelanga. Nous avons apporté Kaukade. Yo na o yellow wana. Je te fais un dossier. Tuna kiwe katanga. Nana a des games pambate. Je vais te désactiver. Tout ce que tu fais wana. Et ça n'y a pas de moutou à comme koningana. La star il faut secret na bino. Pour on va boquer tu prends 10 000 euros. 10 000 euros de votre la banana. Bah 5 000 100 000. Entre boquet et Perro Loire qui est plus d'argent. Botigi Perro parce que vous travaillez avec Perro. Pour on va boquer bino. Bokoyo kamoto boze la calme. Oh, ngana zanga njoko pona likelele. Magambo descendre ni kotika te parce que boza koto bo sengi après bo sa tindika chakal. Toi na bino maele ti. Viens là, j'ai coco na yoki. Viens, kujilo kwa mesu, kujilo kwa mkulumpa, kukunza mesu. J'ai compris. Tolimbi ya. Waka ya na biso, ya vie na biso. Oya ki vie. Voilà, de retour la famille na bandi ebele ya batu touti kolanda touti koyoka ba propos ya Denise Mukendi bande konanga makambo oyo Denise lelo aye ko bimisa awa na bandi ebele ya batu oyo déjà balandaka biso na sala déjà ba émission na ba nyonso ba vidéo o nyonso na uti kotiela bino na donc na sala ki déjà émission nanga kala. Il y a des cela ce qui des semaines à 3 semaines on a ça la kaba émission déjà bande kunanga lelo o to ekola la kato la mukaboye makambo ya Denise mutakala na ye eye kobima na poisa bande kunanga en tout cas eza ba makambo moko ezo tungisanga na mutu to soto mekanani ko solola c'est comme si na biso ba congolais humanisme eza lisusu te to lo bango ka bongo na oyeba te
Pourquoi tokoki kolinga to ya kobimisa babolumbu ya baninga na biso na public boye, ata biso moko, s'il vous plaît la famille. Soki ye Denise azana makambo oya zoloba, peut-être que ezo sepelisa te, bozana ndenge ba meilleure façon ebele ya kopinir ye, ba meilleure façon ebele ya ko sala keno avanda kimia. Ba façon eza ebele. En tout cas na osenga penza na l'état na biso ata la biso situation oyo, parce que situation oyo na ndenge ezokende ekomi kokende nango mabe, ezokende bien te to lobango kaka. Na Kongo na biso ekomi kaka soki muntu asali mwa likambo moko boye pona kosukisa ye motema, il faut batubaya ba filmele ye, batubaya ba bimisa bolumbu na ye na ba réseaux sociaux, batubaya ba sala bisala sala na bango onyoso bakolinga ba sala. En tout cas ezo sala penza mabe. Eza bien te ata mukete. Lelo soki azoya Denise wana, soki ayaka alobaka biloba loba na ye oya lobaka. Balobaka na biso toujours que il n'y a jamais eu de fumée sans feu. À chaque fois que tout le monde a milinga eza wana ezopelaka milinga, cela veut dire que na sese kuna moto ezali. Mais soki bomoni keno eza na ba makambo moko Denise azo sala to azo loba lelo oyo, soki abimisi yango ekoki ko bebisa makambo nyonso, boza na meilleure façon ya koloba keno bo pinir ye. Keko ya kobimisa babulumbu na ye, en tout cas eza bien te. Mutu aza sima ya makambo yo, mutu pe azalaki sima ya kobimisa bulumbu ya papa na biso bokechuku, en tout cas eza biloko moko ya bien te ata mukete. Botika ba makambo wana. Parce que lelo oui c'est bien bokuti ko salela bango, bokuti ko salela ngo baninga. Mais lobi kuna bino pe boko kota na ba même piège ezalaka bongo. Parce que ba je o déjà bobandi. Eza ba je boko lelo to lobi bino pe bakolukisa ya bino pe babimisa bulumbu na bino na ba réseaux sociaux ekozala bongo. Alors bablo mosusu soki omoni ke non oyo na kolinga te ke batu basalelanga yo pe koya kosalelango baninga te ekozala toujours et encore malamu mingi. Wana eza kaka suggestion nanga, eza kaka mwa ndenge analyse nanga, na ndenge moko bien parce que kobimisaka babolumbu batu en tout cas eza bien, eza dignité, eza pe propreté quand même. Mutu okoki kozala na mabe na ye oya sali, mutu okoki kozala na makambo na ye ya mabe oya sali, mais koya kobimisaka, koya ti na niveau ya koya kobimisaka bolumbu wa mutu, en tout cas, eza vraiment clean te, eza vraiment propre te. Malamu soki mutu asali mabe, boyebi ndenge nini ya kopinir ye. Toyebi ke ba mesure eza ebele, ba punition pe ekoki kozala ebele oyo bokoki kopinir nango Denise pona makambo peut-être kazo sala, pona makambo peut-être kazo loba. Mais koyati na niveau que non, bobimisa bolumbu na ye na ba réseaux sociaux, en tout cas eza biloko moko eza bien te, eza digne te. C'est comme si na kati ya mitema na biso humanisme eza lisusu te. Ezo sala penza propre te, ezo sala penza clean te. Yango kaka nga de mon côté Mama Etoiline Ines TV na ye penza kosenga na bakonzi mboka batalela biso situation oyo, batalela biso dossier oyo. Eza bongo na ndenge moko ya malamu vala. Biloko kitoko la famille e umelaka nango te. En tout cas na komi na mwa suka penza ya partage na nga ya lelo. Eza ka matière ekoti mbangu bandeko na nga moyen totika matière ezalaki te. Yango bomoni nga pe de mon côté mbangu na ye pe na kotisi matière oyo. En tout cas, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Wana tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu ka ndenge tomesana komona na ndenge moko ya malamu. Bye.